ceux qui sont là bas tu vas réclamer que non mokonzamboka akoma na goma te ezali base ezali INC olandaki na déclaration oyo to sala ki biso INC to dit ko soni mokonzamboka azali papa azali commandant suprême azali garde de la nation INC azasimana INC ko soutenir mais base oyo pesara vite camere pouvoir base oyo vota kama mboka vite camere comme le meilleur élu base oyo vota kama mboka fait sortir Chilombo ezane base joa ba ke non ndeko na biso fait sortir Chilombo afa ko ya na Goma aye ba komela bango mwana bango vite camere eza bato ya INC eza biso communauté ya INC eza ndeko na ngai tuchumani te eza nde base oya Bukavu base oya non Kivu Sud Kivu parce que faut bosana te vite camere na esa lokola roi vite camere na esa lokola nzambe mais lokola base oyo votaka mwana mboka feta Chilombo na Goma babi que non avant ya kokoma kuna ayela bango mwana bango vite camere aya kuna te sa vite camere mabeza et ça base les mêmes bases au balongo la signature na Genève oh vite camere retira signature oh IDPS moi mboka feta Chilombo a retira signature même base les mêmes bases que non avant kita Goma kuna elle bango mwana bango où est Abel de nation commandant suprême ce qui a lobby na appareil judiciaire et m'a motambola bien caméra zali partenaire mais caméra zali aller naé pendant 37 ans il y a ménopause c'est vite camere qui a voulu que non il va comment la pouvoir vous pensez que vite camere il était allé seul tout a peu pouvoir eux mais to kombi to komi dans une année besoin de kobochina kata boloko yango base ya ko déclarer que non mokonzamboka sera accueilli amemela bango mwana bango amemela bango Abel mabeza Malenza Congo France boy malam na kati ya tranche noto sola kwetali masola politique mboka Congo lelo na yembeli binomo na mboka Douglas azali moko ya bai UNC bai UNC mbo nyonso ya diaspora ya monde entier totombeli bino ba mbote bana mboka nyonso bisika bozali en tout cas lelo ngala mwana mboka Douglas ko sola ba question d'actualité pe par rapport ndenge UNC ezali kokumbama. En tout cas, merci beaucoup à mon patron Lydie Pumba, merci à Olivier, merci à Christian Touré Kenzo, pourquoi pas à Célé Dibois, Papa Social. Bonjour Douglas. Bonjour Maman Margot, Congo France. Bonne santé. Oui, santé ça au Koutibicho, par la grâce de Dieu. Na loleni kaka ya mwana mboka fitka meza na boloko tout le step sous aligaka. Mais parce que ça malam makasi ni koleka parce que tous en apporté ça bien structuré, ndomo biso tous ay ko tambola kino mboka le kino mo alele. Par rapport à le 18 septembre, nous avons rosé la réponse à cours d'appel. Tout qui cours d'appel repoussé pour le 2 octobre, mais qui était fallait le 28 septembre, le 24 septembre, si je ne me trompe pas, il fallait poser la réponse à la mise en liberté provisoire au Bossin qui n'a cours d'appel. Et comme 12e fois, c'est la moutourefie depuis mon kili banda. 12e fois, il y a mise en liberté provisoire moi mboka Douglas boko ya bango ne monde ke mabolonga ngo pe ko yinda yo. Non, maman go Bible za loba prier sans cesse, il faut to les marques ko bondela te. On ezali ki sobezali fétiche na biso ba chrétien. Ndenge moko bato ba krena pa ba nako ba kota kandaka nganga ba marabout ba magicien. Baza ba semino ba saka moins tant qu'un chrétien tant qu'un intercesseur je suis obligé à rebondir ko lembaté on ezali makasi na zali force na biso na bon mandé ezana kati ya losamo olobi ke non to moni bosengi ba liberté provisoire baza ko boya ngo plus de 12 fois oui to loba ki bene bande la procès moko machiavélique elle est procès moko oyo il y a une main noire ezali procès moko oyo ezali ke non ben na procès ba clouer vite caméra ba karaté na course 2023 non moni baza ko boya ko sa biso liberté provisoire mais niveau appel tant ba to comme une appel c'est-à-dire dossier et bandeli à zéro. Qui va dire sur la chaîne que non de peut-être qu'on a qui est soutenu mais peut-être que ça mutuo o ayebani aza résidence sur bisi avant daka vite la mère azali na musala o asa comme bien bina mokonzamboka et vite la même toujours babui parce pas on a ba botola il y a certaines choses au ba kanga biloko na mais comment voulez vite la même pour PCBT provisoire basé ko pu melaye or comment dirais-je santé bon moya mutu ezali sacré les lorsque vite quand même na bokono azana na kati ya boloko bisika zali keno lelo atiki biso république a ko gagner nini
to républicain à cause de l'oconi mais sur le Vital Kamerhe en bonne santé Vital Kamerhe c'est pacificateur moi ko bénéficier na bonne Vital Kamerhe moi ko bénéficier na maïla Vital Kamerhe et classe sportive na bisope ba ko se permis na ba jeune montant ta petite do sa petite bilenge ba ko se permis mais sur Vital Kamerhe na kati bo lelo accueilli mboka to ko perdre makasi mi collègue on moni ta ko baza ko boya ko pesa mo Vital Kamerhe BT provisoire et c'est pour intérêt privé ben individu o ba tient na kati ya boloko mais na bi que non mutu azana droit ko joie liberté provisoire azali ko bela azana kati ya boloko et c'est pas BT provisoire pour ta que ça besoin aux alliés appropriés. Par rapport il y a Maïnyo Soto Koko Takalika va procès 100 jours. Tout le monde qui par rapport il y a rumeur et qui que ceux qui ont rumeur parce que moi de ma part n'a vérifié n'a bien une rumeur pour toi qui était ministre il y a urbanisme moi n'a pas plus mobile à Salina nous communiqué de presse mon côté bakolobaï te bakena qui costa la descente kuna na Kanchachi côté la maison préfabriquée moi na mboka ba moni était et si kana nous ba maison préfabriquée et ça vraiment normal te banzela nyonso na ba se rendre compte na ngote électricité régie des oignons soana de balobi te ceux qui coûtent mbula le compte comme déjà presque la saison mbula ceux qui mbule bandi banda kwa yo ko be ba sikane ko be ba parce que c'est sika obakoki ko tonga te mais moi mboka Vital Kamerhe ndimi alias 57 millions mboka Congo ake ko tonga sika au place mabele za ko bota mai sika eza bien te vraiment moi mboka maman na banzi ngana ko répondre à ba question eza ya ba rimerté parce que bon poser question encadrer question malamo pour te ba ko répondre mais ko be question ba rimer ngana répondre à question rimerté ngana bi que non programme à 100 jours et programme mboka Vital Kamerhe ils allaient programme mon konzambo fait en Chilombo et tout ce que Vital Kamerhe engagé il a engagé ça au nom du chef de l'État ni le programme à 100 jours on nous a démontré des traçabilités des traces d'honorable Vital Kamerhe avait détourné l'argent or nous avons mot d'agin de société et Samibo déjà dans nos endeko Jamal ba très démontrer que mbongo comme Kamerhe Aïba si vraiment Kamerhe Aïba mbongo fait pas la façon mon Kamerhe Aïba mais na monde obité autour poser question que non que banda ko batonga kuna que non bisike non il y avait un travail à faisabilité et c'est batu batala site ba kotunga bisike ba kotunga biloko wana batala ba mo faut batonga banda bisike sengeli mais là dans un niveau appel pourquoi va ça ko repousser pour ça mon mboka procès oya 100 jours parce que to sengi bon que non justice mboka na biso to senga bango ba kitana nous ba kene ko sala audit ba kene ko tala biloko oye kama na port Dar es Salaam biloko kama na port Lobito biloko kama na port Mombasa na port Matadi basa ko boya il y a des conteneurs oye kama mis au du contraire ils ont matériaux mais sont fabriqués mais juge ou être musicien moi na biso ba continue ba touté to ben na dossier mo zali mais non na sima dossier il y a des groupes de gens na pour ça ba coulement mboka Vital Kamerhe il y a des gens na pour ça ba écarté na course 2023 mais quand on sait que non nzambe quand c'est le juge nzambe ça c'est l'avocat il n'a aucun talikam o ya mona mboka Vital Kamerhe parce que c'est pas normal comme on Moutoko Vital Kamerhe o aïba na mboka na biso atire ko kota bolo côté bato musu na procès à 100 jours ministère public o ya connaît bon na premier sens na premier degré a commis ko pesa bango avis favorable non ba quitter bato musu ba musu ko bazali ko quitter bango mais comment Vital Kamerhe toujours baza ko kanga Vital Kamerhe baza ko condamné et puis il est toujours malade na kata bolo donc ya procès moko ça biso passe mingi izaka pour ça ba écarter Vital Kamerhe na course 2023 mais nzamo to bon nelaka akosala ngoli pour na Vital Kamerhe banda kuna kacha chezali banda kuna kasa ezali donc biloko ba rimer na ko répondre yango te fallait poser question pour na répondre mais que Vital Kamerhe o ya sala asana koma mokonza mboka asana komba tata na été asana koma maman na été asana koma noko na été asana koma mokonzi ya mboka un des cabinets de l'État il engage au nom du chef de l'État yam so sengi mokonza mboka ozali commandant suprême comment vous expliquer non un des cabinets aller na yo collaborateur na yo na katia boloko devez quand même aussi ya ko tia loboko na parole judiciaire to yo mususu nga mususu bakangi ba interpeller na tongo na poko batiki bakangi mutu batie na kata boloko après 48 heures ba mise na boloko mais o aza aller na yo oyo tikela ki ozali comme orphelin na Genève mais Kamerhe anima ko soutenir yo lelo Kamerhe bo foutir na monnaie de singe ce n'est pas normal et on sait que biso ba Kameriste biso base to ko senga vraiment ko zambo ko za komanda suprême o ba modo tata momoko pour te Vital Kamerhe ay ba ko liberté provisoire ce
qui non tozonga moke makambo mini sommet à Goma to monaki mwana mboka le secrétaire AI mwana mboka Emeboji oyo akendaki na Goma kokende koyamba mokonza mboka tant que azali autorité morale na bango ya cash donc pe azali garant de la nation mwana mboka Emeboji akendaki kuna mais na kati ndako nyonso makiyele ezangaka te nungu pe ezangaka te to komona parmi bango ezali na nakoki kobenga ye communicateur to azalaka nani fédéral na bino ya Kinshasa mwana mboka Kisombe oyo alekanaki na engumba radio Top Congo akoloba ete makambo mwana mboka Emeboji ake kosala na kati ya Goma etali kaka ye parce que ake mpona baintérêt personnel ake na compte à partie te moyimboka moko te UNC akoki koyamba mokonza mboka kuna na engumba Goma est ce que mo te keza kopelisa moto biyo kolele pa mokonza mboka loba liloba moko mais entre bino moko la kati ya UNC comme ça ko bouder chef de l'état mo te ke boko joindre na hypocrisie mo la mboka non madame au moni to ko poser question et ko ça na nous pas simi la question poser ngai il faut ben non INC a parti bien structuré ce qui est dans mboka États-Unis ou dans membre na États-Unis bazali bandona biso Daniel Mulume OK na mboka Autriche bayanike OK na mboka Grèce ba Elite Itala de INC a bien structuré parce que nous avons fait caméra mais à part ces années au moins il faut non de Kobe secrétaire général Emeboji c'est pas n'importe qui na kata passer na biso te aza oyo aza homme d'état a joué poste mis na mboka na biso député ancien ministre et là azali secrétaire général AIA INC et puis azali chargé de mission ya mokonza mboka ce que ça na bato ba réclamer que non mokonza mboka akoma na Goma te ezali base ezali INC olandaki na déclaration oyo tosala ki biso INC to diko soni mokonza mboka azali papa azali commandant suprême azali garant de la nation INC aza simanaye INC ko soutenir mais base oyo pesara vite caméra pouvoir base oyo votaka mboka vite caméra comme le meilleur élu base oyo votaka mboka fait sortir Chilombo ezane base joie ba ke non ndeko na biso fait sortir Chilombo avant ko ya na Goma aye ba komela bango mwana bango vite caméra et ça ba to INC et ça biso communautaire INC et ça ndeko na ngai toute humanité et ça des bases oya Bukavu base oya non Kivu Sud Kivu parce que faut bosser vite caméra na SR le roi vite caméra na SR le roi Nzambe tu peux pas fouler les pieds à Goma ou bien non Kivu Sud Kivu sans faire vite caméra salate et raison pour laquelle moi que non ministre me reporter plusieurs fois. Pourquoi reporter plusieurs fois? Préparer que la mbala bino à pièce contre pièce, bolobia était Kaya ou Abel. Non. Kaya ou Abel Azara Moyibi. Madame s'il vous plaît. Madame, bato ba ko senga biloko wana, je répète ezali base. Na kati ya base wana batala muka bazali, bata société civile bazali, bata FCC bazali, bata FDC bazali, bata yani tous ces mots bazan katiana. Mais biso INC to ko seni mokonza mboka ngade communautaire INC. Nous sommes le chef de l'état, c'est le garant de la nation, to ko senga na commandant suprême ay ba ko tala mission na kata appareil judiciaire. Mais le la base o evotaka mwana mboka fetant Chilombo na Goma. Babi que non avant ya ko koma kuna ayela bango mwana bango vite caméra. Aya kuna de sa vite caméra mabeza. Et ça base, les mêmes bases, on va l'ongola la signature à Genève. Oh, vite la mère retire la signature. Oh, IDPS. Moi, on va faire un Chilombo. A retirer la signature, même base. Les mêmes bases, c'est que non, avant qu'il t'ago Makuna, elle va au moins à Bango. Où est Abel? C'est un péché? Abel a Ibara. Où est Abel? Abel a détourné. Abel a détourné combien? Vous avez des preuves? Vous avez des traces? Non, madame, s'il vous plaît. Vous avez des traces de traçabilité, donc, mais Abel avait détourné l'argent? Vous démontrez que ce mot caméra à Iba. Et si réellement Caméra avait donné l'argent, nous, les caméristes, ou bien base au bazar au Sénat, non, Abel est sur le terrain. Par contre, c'est bon, voilà. Mais tant que Jamal a mais c'est Jamal dans son bon 57 millions de dollars. Jana Mouima Binga, mais c'est Mouima dans son bon à contrepartie pour tenir qu'il ne connaît donner biloko, n'a pas de ces biloko en ezali. Bon, bon, va salir ministre sommet, va convoquer ministre sommet 4 millions. Ministre sommet samité. Par contre, c'est bon, voilà. Bon, quand il minoko, je ne sais pas le bateau est à ma sortie. Bon, faut dire calme. Caméra n'est pas un cobaye pour un état de droit. Babsou va qu'on un état de droit va qu'on tire à bango. Maintenant, quand même passer le pacificateur. Vous voulez la justice? Non. Qui est en train de coopérer avec la justice? Non, maman. Maintenant, on va télémi, on lobby va tirer, va tirer.
bande comme si bakanga bango baboya se comparer na justice so bo simi to reparaliser mboka bavanda maintenant caméra anima akolo bogana justice mboka na biso botie na kata boloko et bobo tele passeport asa ko bela était le santé critiquement sur le vite caméra koufi moi compétre mais si aujourd'hui on donne la liberté vite caméra liberté provisoire et ça bénéfice pour na mboka yo bimbongo mboka e perdre est-ce que nous batailler ni a comme héros vivant to so akufi babo monument to dans la poste na biso moi mboka vite caméra disa moi na biso ba ko quitter ba ko passer liberté provisoire mo konzamboka a s'appliquer na dossier yo parce que azali commandant suprême quand même c'est pas n'importe qui c'est son allié. Vous pensez si aujourd'hui Vite Kamere est condamné en 2023 biso ba camériste là je parle comme camériste comme un sympathisant. Vous pensez non on va encore voter un candidat de l'IDPS selon vos accords? Quels que soient nos accords que Vite Kamere est cloué aujourd'hui na kata boloko biso ba camériste biso ba militaire ba sympathisant INC ou na Goma Bukavu non na Kivu na ba na bandundu. Vous pensez non ba na bandundu ba voter dia ba IDPS? Je ne crois pas. Donc Kamere personne na boloko côté Mokonzamboka elle va s'appliquer après ça moment Vite Kamere liberté provisoire parce que ba o ba sala mabe ba zana mboko ba vanda ba o ba ko comparer ba ko se collaborer na justice mboka na biso ba sala mais Kamere andimi boy bisika vanda ate directeur bina Mokonzamboka parce que pas bobo tolier asa malade en état moko critique au lieu ko pesa ye liberté a qui ne ko soit ba choses appropriées mais botie na kata boloko kaka pourquoi qui me tient à bébé vraiment? Vol intellectuel. Non, maman, moni. Depuis que caméra na mis sur contribuer qui était $1, mais madame, moni vol intellectuel ils allaient rater. Détournement intellectuel ils allaient rater. Voilà. Bateau bakanga qui vite ramener le vol intellectuel bah sur la promotion. C'est ça? Vous connaissez quelqu'un et puis vous avez la promotion à Moussala. Depuis que vous avez un procès politique. Biso ko sanga nzambe o asalaka et pas ya Paul na Silas et ba ko sali bosamo na mboka Vite Kamere. Et moi je crois que on de Vite Kamere il s'est toujours acquitté. Et otinga makamande Ndeko Tuchuman. Oui, Ndeko Tuchuman je respecte beaucoup. C'est un ami, c'est un frère, c'est l'INC. Non, c'est un ami, c'est un frère, il est le porte-parole de la ville de Kinshasa. INC ça partout bien structuré. Oh non c'est le cas qui bilo monsieur Sengé soira na katandako. Et ko Mali bandate Yolanda qui les meilleurs élus na biso ya Goma te Furukuta si na bosse comme les meilleurs élus à Goma à l'écran la même chaîne même top Congo à sa déclaration interview à Albarino biso ba membre yense wa cadre yense to ko zamo konzambo to se mobiliser même gouverneur ba qui mobiliser pour même konzambo mais si peut gagner vraiment ndeko na biso à l'équipe à celle ba propos tenir na top Congo s'engage que lui. Excusez PD. Non, ça engage que lui. N'a pas contre la guerre. Ça engage que lui. Non, ça engage que lui. Oh non, c'est comme les biso, il y a tout ça soudé, tout ça bon moko. N'a pas eu que il y a un divisé, on a tenu tout chemin long, il y a mais tout ça bon moko. Tout ça les statuts, tout ça va règlement. Et ça par rapport, il y a statut na biso va réglementer et qu'on résoudre de ces situations-là. Mais bien qu'il y a ce bon moko, tout chemin ça m'a parti. Si ça pas du contraire. Asa communicateur, asa plutôt porte-parole avec ça INC, asa membre ya INC. Na ba parole arrogant bon ba ki retient pe porte-parole là, président Chikito Mouchachino. En tout cas, trop kende le 2 octobre. Oh biso ko vanda to ko la répond ya no cour d'appel. Et ça Rolengi Sabino témoin, boka 12 fois refus. La mise en liberté provisoire le 2 octobre, vous autres vraiment qu'on croit vraiment la justice en Boka. Non, tout ça qu'on croit la justice en Boka Nabiso parce que le bas qui état des droits, le linga qui est non, Boka Nabiso et qui est liboso. Ce de état des droits, mais invité, mais on a qu'à volonté. Devient me refuser, il y a aucun comme invité. À quel repère cette information, c'est parce que ma information, il faut tribunal, ne pas qu'un cahier. Tout le monde dit, mais c'est mon Nabiso, et Bakosa Moussa Malam, tout le monde me dit, mon Boka à s'appliquer. La liberté provisoire mboka Vite Kamere parce que Vite Kamere est malade les autres Vite Kamere nzamba bengo moinae mboka et ko perdre mboka trop raté beleza katina c'est une bibliothèque vivant ngazana donc to ko se mboka s'appliquer azali commandant suprême il n'a zali garde de la nation ay ba ko se prenait la dossier mboka Vite Kamere parce que tout le monde bisika mo côté oyo mbongo Kamere iba même qu'il a porté ba ko s'agisse mboka na biso détournement intellectuel la raté mais comment mutu oyo azwa mbongo Jamal andimanga na mbongo
Moïba n'a pas mon, mais il serait des caméras, Moïba caméra, ça comme un mon. Parce qu'on démontre tout ça. Donc, c'est vraiment, depuis que les deux, je sais moi, ça, Moussa, Naé, qui vont faire la mère aux Alaga à quitter. Si aujourd'hui, peut-être la mère est condamnée, même au niveau de l'appel. Vous pensez, je répète encore, que Bande Konabiso, non, qui vous cite, qui vous être à Est, vous pensez qu'il faut toujours soutenir l'IDPS en 2023? Vous pensez toujours que non, quelle est cette personne-là qui peut venir dire non, je vais soutenir Cash? Parce que mon tour dans mes pendant 37 ans d'opposition, pendant 37 ans, comme déjà dans la ménopause politique, vite quand même qu'on racheter Bango, prendre la monnaie de singe. Et quelle est cette personne peut venir, quel que soit Bat, quel que soit Faïl, je ne crois pas que non, à cause de ce niveau, si on disait que non, bon, sa place n'est pas là-bas. Bon, et j'ai toujours dit ça. Tu peux commencer prisonnier pour terminer président de la République. Tu peux commencer président pour terminer prisonnier. Tout le monde va payer belé. Dans la Côte d'Ivoire. Mais invité Kamé Azali, Nelson Mandela et Mbokanabiso. Il a beaucoup à faire pour ces pays. Il y a corruption. Corruption comment? Vita Kamé n'a jamais été corrompu. Il fut le meilleur président de l'Assemblée nationale. Depuis le monde était le monde. Depuis le Congo était le Congo. Non, ok, aussi, la réserve en bon. Non, maman. Nous sommes caméra sala, les pacificateurs, on a conseillé na Congo ya Mokonzamboka. Il ne peut jamais engager. Yoka maman. Directeur cabinet a sa engagement tant que Mokonzamboka a ébattu. Il a toutes les annotations. Et Mokonzamboka. Vous voulez seulement quand même pour commencer à brandir toutes les annotations? Tolobin appelle, Tolobin appelle Boué. Si les caméras avaient détourné l'argent, va demander sur la trace au caméra Belambo. Pour tout ça, va bien. Va juge au tribunal à Bisso. Batina, inspecteur, inspecteur judiciaire, batina sur le terrain. Batala bandako eza na Kasai, na Kananga, bandako eza na Kachach. Ba conteneur avec na port Dar es Salaam, na port à l'Obito, na port à Mombasa. Mais bino bokolana mutu botinda batu bango bagina kotala matériel wana te botinda ta mutu moko te akana kotala banda kute à part général oya JR ndea kotemanga na kacha banda ko ezali ese nakana batina mutu te donc eza procès moko politique menza maza nakata procès akosala bino ngana za attitude de prière na attitude mabondeli boko luka boko mona ngana ko bonde na ngai et yango mo kene toujours nzamba kotika vekate ata sima ya veka on so ko chuter na ko tuna motuna ya moi koko manasuka moimbo ka Douglas lelo moi mboka papier kata bientôt la octobre so na eza ndenge na prison centrale ya Makala non jour J-12 de papier kata dans temps ça ko bien bien non azalaki commandant je pense comme un colonel full parce que tant va canyon na combat politique aussi peu comme taper tout soutenir papier kata na ba prière tout soutenir qui est physiquement tout soutenir qui va concerne abisso et papier kata jour J-12 papier je pense les deux novembre je pense hein les deux autres donc à Sanza papier kata à Kobima les mêmes jours procès ndeko fitela mais akosamba les mêmes jours ndeko papier kata pe akoyeba Kobima donc pour lui c'est une bonne chose aza Kobima ne passer Miss Condé voyant ami héros parce que ba muto ya fundae mutu akangae atala ko na boloko te atala ko tuna ba avocat te ne ministre bi yemoko azaki moko na okati la 4 mois mais bientôt ba poka tasa ko bima akobima to ko moko masuka ba imboka bande kwa UNT vraiment baza front na ba parole na bango bazo jouer na hypocrisie de qui refléter chef de l'état ta koloba ite babi mesure de grâce à chef de l'état mais ba koloba bébé bientôt la 2023 quand c'est qui mesure de grâce non il y a une différence bi mesure de grâce azali garant de la nation azali commandant suprême il a un mot à dire na parage judiciaire na bi mesure de grâce sera lobby oui il y a certaines choses je peux pas commencer à étaler par ça ici. Vous comprenez? Azali garant de la nation commandant suprême. Ce qui a lobby na parage judiciaire il m'a me tambola bien. Caméra Azali partenaire mais Caméra Azali allé naé. Pendant 37 ans il y a ménopause. C'est Vite Kamé qui a voulu que non il va comment la pouvoir. Vous pensez que si Vite Kamé il était allé seul. Tout a peu pouvoir eux. Mais totali comment papa na biso B52 il y a papa biso Etienne Sekedi wa Mulumba Mukonga Koba combat o ya sala pour le tout ba cravate pour la démocratie. Tout ce ni mon amai
poté toke biso toke toto okende mais to comme biso to comme yango dans une année bozwine de kobochina kata boloko yango base ya ko déclarer que non mokonzi mboka sera accueilli amemela bango mwana bango amemela bango Abel mabezade on a le biais Atika Moïbie non putain quand même il était condamné avant même bakangaye na ba réclamation publique na ba réclamation publique obeta mo putain quand même ça ko tamo konzamboka oyoko bato bako tambola ba moto bako tambola ka bako yembaka moyibi bako kangayo so bakango ko sala boloko c'est comme ça et aujourd'hui putain quand même il est maintenant en prison quel est le bilan ya coalition biso quel est le bilan ya cash dollar est comme le lot na plus de 20 qui est la présidence au moins nenge ba recette eza bon c'est ko la makuna qui nota ba rere bon donc c'est ko salama qui nota le mbo comme bloqué quand même c'est pas n'importe qui place na kata bolo côté c'est une question d'actualité Morocco au permettre je suis à votre disposition madame. Discours ya mokonzi mboka na Nations Unies yamba ki ngondengini. Non, ngai étant que militant, étant que intercesseur na kato menga na parti si moi j'étais le conseiller de chef de l'État en matière de sécurité nanga sa mokonzi mboka lokola ba troupe ya ba troupe armée o rébellion o sama na esekuna ba koza ko alimenter yango ezali ba européen ezali ba occidentaux ba pesi bango misolo ba pesi minduki ba ozobunisa biso ba koyiba diamant ba koyiba or ba koyiba coltan. Si moi j'étais son conseiller principal en matière de sécurité neza mokonzi mboka boye na moni po na ngai bandeko wana nyonso o babunisaka biso ba pesaka ba kodeko mbongo po to babunisa biso ba M23 ba FDLR bino mindele boya to vanda boza na posani bona posa bo exploiter coton diamant or minéré combien de tonnes autant de tonnes ça va besoin peuple na population na posa bazwa pe intérêt bona kata biloko bo pesi biso mbongo et comment on a battu rwandaise ba milice na ba kosa susu ba buso baza kosala kunate donc c'est question de diplomatie et c'est question ya kosola malamu na ba mindele na ba occidentaux parce que bande bazali ko alimenter ba troupe mikemke ils ont besoin na est kuna comment du jour au jour Rwanda exploiter côté moi Rwanda ça premier exportateur ya coltan Burundi idem au moins bato na kata Burundi bazo kota na mboka na biso bazo kena mbilo kwa nami or surtout dans la diplomatie malamu mokonzi mboka esengeli non bino mindele na mo lokwa ba bato ko bundisa biso na moni boye boya exploiter boya na moi bo exploiter minéraux na biso en contrepartie pour passer biso autant pour tes populations de sanini à bénéficier mais c'est pas ça le contraire mokonzi mboka lobaki vous comprenez donc population de souffrir on appelle si conseil na mokonzi mboka et puis on appelle si conseil na ba collaborateur mokonzi mboka parce que mokonzi mboka azama aider malamu conseil na mboka na biso mais autour de lui il y a certains classiques batamite ba ba travailler na Mobutu bana posa caméra za nkacha boloko libara molili les sages pour Ozopé et Yanouno on a Twitter na libanga molili merci beaucoup bato yo o ba travailler na Mobutu obiketa Mobutu azo kivan azo fait que na Goma plutôt à Keneni na Maroc il y avait même certains papas et certains me disaient que non on ne peut pas négocier avec un rebelle avec un infirmier pendant que Mobutu a un rapport en deal à vol à Mata mais là nous sommes tout autour il y a pouvoir baza koulia les mêmes personnes va conseiller Mobutu Mabe les tout autour il y a moi mboka fait tant chilombo oh ne refait tant chilombo azaba idée malam pour mboka na biso mais il y a déjà autour ne ba kangié ba serré non côté capitaine caméra était pour mettre na bango on a cash ba tirer comme na campagne té ba tirer ko soutenir il est persisté mais mona c'était INC couple ya vite caméra couple ya na mana biso nyankero nde basunaka électoral basuna plutôt campagne ya cash mais le yo ba rendre biso na monnaie de singe ba vite caméra na kacha boloko pour intérêt bato okutu abunda na biso te. Merci la Congo France on est aki moi mboka Douglas to yamba kilelo na kata masolo politique mboka Congo ya lelo moi mboka numéro contact ata ko ba finga ko poti oui non ba ko finga ata ba fingi biso na bi que non exam ba so force ba faible ou bien to bazanka ba règlement
nde bazanga plutôt argument nde bafinga kabatu muto azana argument alegaka apesi ba idée na ye apesi makanisi na ye nde musu batele makaki repa na basanzete batema na balabala kofinga kolanda kabatu kofinga. Or vous devez mener vos idées même au niveau national national, vous devez mener votre rapport na kati ya cash. Maintenant on a ba idée tie on a ba penser limité, il faut au fin numéro contact plus de 143 84 380 25 63 plus de 143 84 380 25 63. En tout cas, baïkash baïki baïli biso politique ya roseki sa biso ya ko rendre biso sourire atato ko liate dollar et ko matemato ko seka kaka mais Moïse Mboka Douglas Alobia et c'est fait dans makambo politique on a roseka raté. En tout cas, merci beaucoup à Olivier Vicou Nassima Caméra, merci à Christian Touré Kenzo, merci à Patani Dipumba, merci à Célo Dibois, Papa Social, Papi Maïbelang Empire Basket, Papi Batia de Bonhomme Listanga, Michonoka Maman Bibi Chonoka, le bol Soka, monté ma maman Rikebe, Gisette, Timer Double, monté ma France, le winner, Maman Bibi Chonoka, Michonoka, Ngano Docteur Nimbala Sima, ciao. Congo France France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko. Congo France.com